CAA amemeli bino mobange na avion Airbus A330 ya boye bokozwa yango kaka na Fly CAA. RDC mobimba pe na Afrique centrale mobimba Fly CAA kaka nde. RDC mobimba pe Afrique mobimba azwi koko di koko na bavion na Airbus A330 boko kuta cabine first to first class bino moko bote la noblesse oeza awa. Pour na bino ba excellence, ba grand messieurs, na ba grande dame, désormais bozui avion mokwake ya haute classe, luxueux, bling bling, conditions de voyage très peuplées. Classe économique, eza na 234 sièges mokoka, eza na ba kiti ya koyeka masoki olembi, ogumbi kiti mbala moko, ogumami na yo lali, pendant vol mobimba lala na yo lokola bébé. Chaque siège eza na port USB, pour na ko charger ba téléphone to ba tablette na bino okole la charge ata mokete. Ah, Fly CAA Airbus A330 ye leader. Bon week-end na mabota na binope, bonne fête de travail na ba travailleurs nyonso ya monde entier pe ya République démocratique du Congo to fongo la journal ya peuple pour na peuple info linga mokola lelo pona sa bino que le 1er mai ya mbula nyonso va célébrer ka journée internationale ya ba travailleurs kasi info linga la asali réflexion par rapport ya situation ya ba travailleurs République démocratique du Congo héritier mapindemi apesi bino ba détail na yango. Le 1er mai Yambula Nyonso, ezalaka journée internationale de travail. Bosimbake ezalaka fête moko monene na mokili mobimba pona kopesa honneur na ba travailleurs oyo bazali kosala mosala pona kolesa mabota pona kotombola mboka pona kotombola société pe bisika nyonso bavandi. Boye na République démocratique du Congo fête oyo ya ba travailleurs yango pe ezalaka célébrer mikolo elekaka to bambula elekaka. Kasi ces derniers temps fête ya ba travailleurs et komi kolekana yango na ndenge moko ya méditation. Nyonso wana moto nyonso akoki ko comprendre que vie ya ba travailleurs ezali ko correspondre na mosala oyo bango bazali kosala te. Ba travailleurs ya République démocratique du Congo bazali vraiment abandonné na sort na bango. Pamba te mosala ezali kolesa lisusu travailleurs na yango te. Ba travailleurs bazali kokokisa ba posa ma na bangote na tina wana okomona célébration etikali na yango kaka ya kombo ba travailleurs baza atana temps ko défilé pamba te fête oyo ezali kokota kaka na matoi pe ezali kobima souwe ba travailleurs ya République démocratique du Congo ezali komona makambo eyeba na kotambola na ndenge ya malamu lokola ba travailleurs bazali kosala esengeli bazala bien rémunéré souwe na bango to posa na bango ezali mingi penza gouvernement ya sika ya union sacrée ya Jean-Michel Samalukonde Kenge ba yeba na ko en compte ba revendication ya ba travailleurs pour na kota travailleurs congolais na ba condition ya malonga enfin que mosala pe eyeba na kosalema na ndenge ya malamu. Pamba te soki motivation ezali te mosala pe ekosalema ndenge ya malonga te eloko moko ya malonga ekotambola te. Bonne fête na ba travailleurs ya République démocratique du Congo malgré ba condition oyo bino bozali ko traverser. Premier conseil des ministres, il y a gouvernement Samalukonde Samaki Mukolo à vendredi 30 avril. Nabokamba Muyaya Moko Felix Antoine Tshisekedi Lombo. Héritier Mapindemi a pessimino ba détail. Premier conseil des ministres, il y a gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge et Salema Kibongo Mokoloya vendredi 30 avril. Nabokambemi ya chef de l'État Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimbake depuis investiture ya gouvernement bakutanaki pour la première fois chef de l'État Oyo Azwaki Maloba pour na kopesa mot de circonstance naye et ezalaki inscrit parmi ba points à l'ordre du jour. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ateyaki na ba membre nyonso ya gouvernement ya union sacrée ba yeba na kosala mosala na ndenge ya malamu. Atalisaki bango ba priorité oyo etelemi liboso na bango mingi penza likambo etali sécurité sociale
pe makambo ya ndenge na ndenge atiaki na membre ya gouvernement oyo esengeli ba se surpasser pour na répondre à préoccupation nyonso ya population. Wana ezalaki bongo mot de circonstance ya chef de l'État Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bongo na sima Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge azwaki maloba pour na présenter ba membre nyonso ya gouvernement et pas ya chef de l'État et pas wapi a présentaki bongo ba vice premier ministre, ba ministre d'État, ba ministre, ba vice ministre, pe ministre délégué bango nyonso ezalaki bongo prise de contact ya liboso entre bango et longona chef de l'État Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba ke na sima ba ministre nyonso to ba membre ya gouvernement ba lekaki ko adopter texte pour na premier conseil des ministres oyo bango basalaki. Bosimba ke wa conseil des ministres mususu hebdomadaire et koki kozala vendredi ezali koya pour na premier conseil des ministres oyo ezalaki bongo conseil des ministres moko bref pambate et umelaki te nyonso na bokambemi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.